Centre. Interroyez! Jini, oye! Oye! Kamba, oye! Oye! Papa Simo Kimbaru Tangani, oye! Oye! Papa Simo Kimbaru Tangani, oye! Oye! Papa Simo Kimbaru Tangani, oye! 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 Papa Simo Kimbaru Tangani, Mwana Verera, Wazola, Wayembizola, Kaka e Kaka, Yani Kaka, Yani Kaka, Yani Kaka. Usima ve, umeka ve, yani kele, siya. Nakumba kata mtu Centre, papa bisobana na yo, nagasi tulaka kiyo, avato kende na milulu ya 16 août. Le milulu na mpesa mele biso kuto mataka nkamba, to kende kuna mabonde lito kosala misala. Pe, pour organiser festivité ya le 16 août, ezali kokabona nzoto ya papa na biso papa ya luna kanga nkolo Yesu ndenge ezali toli na yo puisque yo ezali premier coach premier conseiller ya foraine de l'escandile nde tokendeki le matin na Yerusalemi tolali baconsigne na yo nde omoni mwa bilembo toye na esika oyo ikola mpe consigne ya pasteur totonga nkamba mpe totonga paroisse amana kuna mpe tobosani te tomemi mwa bilembo oyo ya botongi paroisse tozali na 12 sac ya ciment mpona kopesa maboko na botongi tribune nsima na yango ezali mpe na 20 tonnes ya sable ezali na nsima kuna nyonso wana po epesa makasi na misala na biso ezali ya botongi tribune nde kuna na nkamba tomataki bilembo mpe ezali tozali na elembo liboso ya misala ya ntintsani yango oyo wana nde kuna tomaki premier voilà yango oyo tozali na elembo mosusu ya $10 ya bakado pardon ya mwana kuna mosusu ya $10 omoni papa babandereza mibale interieska azali organize ndenge papa olobake maye oyo boyoka maye oyo bateya bino boteyaka mpe bana na bino yango tozolakisa mpe bana na biso nzela wana omoni banderoli ya bana oyo biso bakolisa interieska toboti bango mpe nyongo na bango ezali bazali nemembo kado wana nde bakado bamemeki bamemeki communautaire na biloko mosusu nde bazwaki mankeni wana na maboko ya nyene mpe ezali na fleur wana mpe fleur ya encouragement bapesi bango bakristian wana balike ezali misala malamu ate kosala awana papa lingi ya kolobezali te nde misala kotindaki biso coaching na bino namoni boti muma ekongo tata moto mosantu amen Kimangisme oye! Bananzili oye! Interieska oye! Ebeto biebeto! eloko ekamusi ngai namona association des enfants du ministère de l'intérieur ngata bazoya nalobi nde bosukana mokuna interne ngazoli nzoka nde bana wana secondaire un bon chef c'est celui qui se fera remplacer tosepeli mpenza makasi na mosala oyo tosali na nkamba ya loseye ya kolala na baconsigne oyo bakonzi baza kopesa vraiment eliki ezali ete prochainement c'est-à-dire l'année prochaine ekozasi makasi koleka eza boye te lingomba asepeli na mayele osali tomoni boye na barre de fer moko ndenge ezali toli na biso mpona mosala tozala nango ar toye komona lisusu 12 sac de ciment njili oye wana eza kokende liboso to kozonga nsima esengo te baye na 12 sac de ciment basuki wana te obetata maboko bande
mokili wana te baye na sable 0 20 tonnes lisusu bekile bango moko wana nzambe asepela te apangola te apambola lino malobezali mingi te mpona ntango nakomona tata mwana kesa bino mosantu amen. Kama mbone poto kwenye sabani KVSK na kanisa yetu na nisema bana KVSK bana kama KVSK ni makao minene kwa batani kwa basi nafasi Mbote papa journaliste. Tokutani ana paroisse ya Njili nini esali ke tokutana awa leo na poko. Tokutana na paroisse ya Njili ezali na tina ya mosala monene o kola Njili tukosala. Tina présentation toute na bango na lingoma mbomba ya Njili. Et biso nation bien na matu pour assister. Vraiment esengezala makasi na kotala malgré effectif ezala mutume eloko basali eza mutu ya makasi. Encore merci beaucoup et félicitations à la chorale de Njili. Koba na mosala monene o conseil nini bopesa mpona ba chorale interieska mosusu o etikali par rapport à nde baninga baza koévolue. Conseil ezali kaka ete balanda ndakisa donc bazala bomoko basala mpe effort lolenge baninga bazali kosala bango so bakosala mpe koleka ekozala malamu mingi donc bazala bomoko ndenge papa bazalaki koloba vumbukela kumosi lekela kumosi bonsomika nyambwa donc bazala ini balanda baninga na exemple oyo bauti kosala mpona kozwa bakokulu bango. Mbuta nayebi te soki nabosanaki to nabosani te ozali nani na kati ya chorale interieska? Na kati ya chorale interieska nazali deuxième vice-président national. Merci beaucoup. Pa Muyakani Mapiza nazali nde président national na kati ya chorale interieska. Merci Mbuta na biso papa président. Tomoni misala kitoko oyo euti kosala na kobanda nkamba Yerusalemi kino na misala oyo euti kosala mwana mokolo lelo. Tomoni saki ya nsima mpe 20 tonnes ya sable mpe tomoni mpe bilembo oyo euti na yango na ngomba na nkamba Yerusalemi. Apres na nsima na yango tokoki koyeba mabongisi nini oyo bozali nango na kati ya commune interieska na kati ya commune na biso ya Njili. Bon, na kati ya commune ya Njili, ezali na kanti kutana président ya commune ya Njili. Mais dans l'ensemble, souci ezali kaka moko na Njili na interieska partout tozali. Tozali te chorale za nini ekende liboso. Parce que tozali ntinga moko ya fasi moko motema ya Santo. Ayebisa biso tosala makasi chorale ekoma mokili mobimba. Esika nyonso ngombe ezali bamona mpe chorale interieska. Ya mwana butu moi bakonde na biso ezalaka ndenge Njili asali pa azali kokende liboso bandeko baza na bacommune mosusu na basection mosusu bamata mpe koleka ensemble na bango na biso tosala ke chorale interieska na kokende mosikete. Papa, actuellement chorale interieska eza baparoisse nini na nini?
Actuellement tozali na commune Njili na kwa tozama tozali na commune Kimbanseke na commune Kimbanseke tozali na section lokola Mbango, section lokola Kimbanseke 3, section lokola Mpanga, section lokola Biela. Na Masina tozali na section ya Sifoko. Tozali na province ya Congo Central na Banzangungu pe Boma eza gestation na Kolongo mpa gestation. Tozali na province ya Sankuru na Sankuru tozali pepe na ce territoire Ziloja sur le territoire Mouchou wa Kombo na Ngoma Tchana. Puis tozali na province ya Lomami juste la ville ya Kabinda. Merci beaucoup, papa. Mbote papa Langai. Mbote papa journaliste. Merci papa Langai. Monio liboso ya la grande chorale. Est-ce que tu peux koyeba ozali ko représenter nini liboso ya chorale oyo? Ngai comme nanga papa Busila Matondo Aimé. Nazali président communal ya chorale Intereska Njili. Omoni na sima nanga wana ezali chorale Intereska Njili. Bato nyonso bazali wana bazali bana chorale Intereska Njili. Nde ngai nde nazali président ya chorale yango na Njili. Voilà, merci papa, merci. Touti komona 20 tonnes ya sable et puis touti komona 12 sacs ya ciment. Merci na kosepela te na misala de Tanzanie ezali kokende lisusu. Toyebi te na koyika ete programme nini te mabonisi nini oyo bino bozali nango na kati ya grande chorale inter. Merci mpona mutuna. Bilembo oyo moni wana tosali ezali pamba te. Biso tomataka Yerusalemi chaque le 16 août. Nde papa apesa biso programme po ete toselebraka fête wana ya liwa ya papa ya luga na kianga ni nkolo Yesu. Nde tokobenga yango fête ya famille. Biso ba mouvement nyonso okenda kuna babenga biso ba mouvement le 16 août ya famille le 16 août. De chaque le 16 août tomataka le 16 août ya mbula oyo tomataki mpona kosala misala mpe mabondeli mpe organisation ya fête ya le 16 août. Nde lokola ekozalaka momesano na biso awa na commune ya Njili ntango nyonso so tokende na mobembo ya le 16 août esengeli ntango tokozonga toya kopresente bacoupe bilembo oyo tozwi toya kosala topresente yango. Nde avant topresente fo tosala mwa signe mpona botongi paroisse pamba te yango mpenza etinda ya papa ete totonga nkamba totonga mpe baparoisse yango moni bilembo wana topesi ezali na ntina wana tomoni topesaki 12 sacs de ciment mpe 20 tonnes ya sable mpona korenforce misala ya botongi tribune. Merci papa président. Sikoyo na nsima ya kopesa bongo bosuki kaka wana to bokokontinue lisusu. Omoni lokola papa akolobaka ntango nyonso ke botongi nkamba botongi paroisse biso ezali parmi bachoral oyo pasteur communal mpa kotielaka motema mpona kotombola misala ya paroisse ya Njili. Ntango nyonso ezali nsima ya papa pasteur communal ye nde motindami ya papa Simoki Mabukiangani tata molimo centre oyo nyonso akoyebisaka biso mpona kotombola paroisse ya Njili biso tokosalaka yango tolanda baconsigne wana donc oyo tosali esuki wana te donc toza kokoba toujours oyo papa kopesa biso yango mpe biso tokolanda tokosala tokotosa. Mbuta sikoyo tolingaki toyeba Intereska Njili tosepeli parce que na ngai koya boye komi deuxième fois ya liboso mpe toyaki abozwaki bacoupe et puis bopesaki mpe lingomba ciment sable esaki biso bien tomoni mpe acte yango ya malamu ezongelami. Est-ce que awa mpe na kati ya Njili Intereska aza na biro ya ye oyo ezalaka koyamba bato na ye abomba bato na ye na kati ya ndako? Bon, bureau mpenza comme tel eza te mais eza ncours tozo préparé déjà po tozwa place. Donc, bureau déjà, papa pasteur communal, a déjà préparé cette place. Nous sollicitons déjà.
Place ezali dès que va présenter sur place de te bandi misala construction ya bureau ou abiso moko na kata commune Njili. Merci beaucoup papa président Totondi Obotondi. Soki motuna mosusu ekoyela biso tokobakisa soit soki mpe obosani likambo esengelaki oloba oyo opesi biso te okoyebisa biso yango. Oui, likambo ezali kaka ke soki tosepelaka mingi tozaaccompagne na bajournaliste neti na likambo ya boye soki tobenga yango visibilité otango boza kosoutenir biso boye biso mpe epesa biso courage na courage wana nde tozala mpe makasi na misala oyo papa aza kotinda biso vraiment oyo ezala mbala suka te bozalaka toujours pembeni na biso ekosala biso malamu mpe bozanga kopesa biso toli te ntango bomoni mwa bafai ezali malamu bopesa biso toli mpo ete tosameliore. Merci papa journaliste. Merci beaucoup papa. Mbuta siko toza na motuna moko totuna yo na cadre ya développement ya makambo tali kaka kokora na biso soki jeteki moko to dirigeant moko basengi bino tintani est-ce que boko affronter bon mpe dans ndenge esengeli? En tout cas papa côté wana intérêt ska betaka na yeka kotuna basango wala ko ezali awa awa jeteki awa dona jeteki Njili mpe daso beta bango to betaka bango papa. Ah bon? Au message ekokoma beta na bakorali ya bumbu bakumisaka bumbu wana ya nini ya jeteki to ya Yerusalemi bapika wa metolalisa bango tobeta na fliki ya bongolo oyo bango bakolaka te meke beta Njili nazoloba bien intereska Njili si tonyatanyata bango yo soki opesi kaka sango oyo jeteki moko be babunda na Njili ye moko ndolenga tolengisaka bango kosakana te. Merci beaucoup papa président. Message oyo ekokoma mema message oyo nyonso partout korali nyonso olingi ke tokutana na bango yo kozala témoin okomona spectacle wana kozala donc ezala makale komata pupile kotika. Merci beaucoup. So topetaka mabe mbote papa tomoni yo na teni ya participe liboso awa okoki koyeba yo ozali nani awa liboso awa mpe na nsima yo tomoni chorale Inter-ESK okoki kosepresente toyeba soki ozali nani? Merci papa journaliste akimbote na yo komona ngai papa limonekele wakisenga prophète nazali bongo filiste journaliste ndenge outi kokomo sauf que na Inter-ESK nazali bongo le président intérimaire ya bana ya bakoriste ya Inter-ESK soki nakokolaka na mokolo pardon papa. Biso,
francs-congolais. C'est comme la soupe. Inter a 117 000 plus $20. Attends, $20. Moi, $20. Qualité, c'est combien? Ça, c'est 117 000 plus 56 000, c'est combien? Ça, c'est 30 000, pas même 200 000. Je te dis, Azana 120 000. Donc, Inter a gagné. Inter, Ah,